Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara Moninga na yote, Papi Gen. Nazara Moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tout le Bélavi, est-ce que Nazara Moninga na yote? Est-ce que Nazara Moninga na yote, Papi Gen, tout le Bélavi? Nazalaka, Moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le Bélavi. Ça c'est Lidjo Kouempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen, Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka Moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, Moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche. Au bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka Moninga na yote. Papi Gen yo ebite, Nazalaka Moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, Nazalaka Moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka Moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Napesi bino mbote partout, bokolanda biso lisusu boye na tolobe la vie officielle. Vraiment merci na bino, merci na ba appel na bino, merci na bandeko oyo baza ko partager ba émission na biso et merci encore na bato oyo pe bazo rejoindre biso ba baza ko s'abonner. Yango toza ko beta c'était toujours beau s'abonner massivement na tolobe la vie officielle pour awa ezalaka sans trucage. Voilà. Il y a quelques jours passés na bande ko sa ba vidéo na bande ko loba ke na Mikolo Koya na kozala na Suisse. Voilà, donc, Lelo, je suis bel et bien en Suisse. Awa naza na Basel. Na komaki Basel depuis hier. Simba oyo, vraiment ils ont kinga moi temps ebele. Moyen vraiment tout le monde a lobé za kiti. Donc voilà, Lelo na ye poto meko solo là. Mais tant na ye pe na mboka ngo. Obika biso to ala ba soso pembe. Na kutana kina ba kulutu nsusu bazana mboka oyo bande bazana mboka oyo ba meka ko s'exprimer un peu par rapport ya ba émission oyo tout ça ko sala mikolo yo. Alors makamninga na kutia déjà pour un rappel lelo le 31 concert Moreza na Lausanne tokozala wana na ba Bigantumbu. Donc Soki Nazalia wa ezali na bokasité ya Bigantumbu le prophète. Voilà, merci na master nanga te dimo la oyebi kaka tokende na bango kaka boye. Voilà, bande ko fo botira biso pe na mabonde limo mingi avant na banda déjà nazo ba mo makambo za mo important. Fo botira biso na mo ba prière pour ndeto za rabo mo kande na ondeka na boye o mona mutu mususu ayina ne ngai. Donc figure oyo epesaki kanda figure oyo et dérange kaye. Alors na ebité na salaye nini. Mais les chiens aboient, la caravane passe. Biso magambouana, grimace tout à la raté, au banque ça moutonelo côté ngai, salata 1 million de faux comptes.
mais nazala na tolobe la vie. Donc ça sert à rien que ça là. Millions de millions ou multiplier faux compte pour nous voir que ça la souguinini. Créer sous ma compte sous, je crois qu'il va attendre chose à mais quand vous créez des sous, je m'en fous éperdument. Voilà. Donc on est dans le sens il y a bateau c'est la faux compte. N'est-ce pas bien boy. Ça c'est un faux compte qui et vous cotater vous en avez été pour ça sert à rien. Voilà. Au thème mabe yango to lo ba yango yo. On a besoin de mabatou. Batira baninga na ba poison, ça dit congolais atira congolais poison. Ça dit moins de kona yo wana. Na komi na mboka oyo nakuta na bandeko ba sola kimi mwa muke na otia no video boyoka. Pondu ebomi libala, pondu fumbwa madesu. Soupe na biso ba congolais ebomi libala. Na sens nini? Bon, la situation on a eu donc entre situation entre moi si la biso na moi ça me franchement différence a été il y a trop vraiment il y a trop nous la différence mais entre en souci biso on a tout le temps après la personne a su ça de Gomagara, la mort de Gomagara. Franchement, ça n'a pas été. Les gamins n'ont pas d'idée. Voilà, moi, ça me dit, elle a qui avantage pour la biseau, pour la Mukanda. Bon, elle est plus pour la biseau pour la Mukanda. Elle est Bangunda, elle est pour la Mukanda. Voilà, moi, ça me dit qu'on va dire qu'on va se faire bien vivre, parce que moi, ça me dit qu'il y a un problème. Pas de soucis, vraiment très très bien. Très bien. Nous avons appelé ce Mukanda sans condition. Nous avons appelé ça Mukanda, condition à l'égard de Bolingo. Nous avons appelé ça Bolingo. APC Bolingo. Nous avons appelé ça Mouni, surtout pour ça, les Gitogo. Tout le monde a besoin de Mukanda. Avec la tête qui est Mukanda. Donc, on a besoin de poser un aïe. C'est tout. C'est le premier appel sur Mukanda qui est pour le Bolingo. Non. C'est un appel sur moyen, autant pour la Nambo. C'est-à-dire, pose à la moi à l'aise Nambo. Pose à l'aise pour Azanayo. Azanayo, donc on a besoin de Azanayo. Donc, on va dire au Mukanda pour Azanayo. C'est tout. Alors, l'expérience, c'est ce qu'on voit entre Bamindele et Batumuindo. Surtout Makambo, on peut se faire papier. Pour te belé, on va faire pour Makambo. Bon, Namindele jamais on peut faire pour Mukanda. Il faut oublier ça. Il faut bosser. Pour la Mukanda. Écoute, attaquer à monter pour le Mukanda. Après ce que ça veut dire, c'est Ngaïbo. Dans une mois, c'est Nabali Mosi. Il va y aller tout le temps à Souka. La Monique. Non, voici. Bon, nous sommes mais si on a l'idée de la besoin d'aller en fumbo. La Pondu. Non, ma caille. Non, ma caille. Il y a un peu de boumage à moi. Non, ma caille. Dans les mille spaghetti, tout ça, j'avais spaghetti, mais non, pour fumbo. Au tika Mundele. Au bata, on s'en fout. Donc, au long de fait, aucun n'a lu fait. Au long de pardon. Au long de la Lola, aucun n'a lu l'affaire. Na Molango. Moi, ça me donne un Mukanda sans la problème. Moi, ça me donne un peu de après ce Mukanda, un peu de Nabino, ok, on a fait ça. Un peu de Nabino, moi aussi. Quand je me dis, il y a Yakobo. Un peu de moi, il y a Yakobo. Comme moi, on n'appelle pas moi, ça me dit. Je pense que c'est mon hôtel, moi, tout ça. Moi, on a ça suscité. Donc, vous avez le bien qui te promet ça. Mais si vous ndé toza koyoka bato misusu baza koloba pe par rapport à makambo kaka balobi kobala mwasi ya mundele eza ko neti ndimi souffrance siko problème ni za kobala mwasi ya mundele na problème za kobala mwasi côté ni baza na incompréhension to loba oui la pas de question incompréhension za côté eza ami côté ni répète la question on ne comprend pas bien il y a répondre voilà. Là, il va la site, on a la balle, ça fait longtemps que nous avons la déjà côté. Nous avons des questions pour les monuments, Feli Malou. Des avantages, nous avons tous pour la Mundele, pour la Mundele. Les avantages dans le Mundele, ça a raté. Comme ça a raté, culture.
Tant que vous êtes en Afrique, vous allez jeune, au coli, kuna, au lié, awa, au lié de culture awa. Donc, il y a une raison de culture na bango, il y a un peu déranger. Vous avez une culture na kala et continuer. Mais tant que vous avez une bande de loyer, avantage nous avons un modèle. Mais tant que vous avez les balles de recouvre, tant que vous comprenez, le modèle on a qui na utilité belle, parce que vous avez vu à yomoko. Si vous pouvez assurer ma casse, vous responsable de ma camono yomo. Comme si on a un bon, on fait un monstre Z, on s'est lingala, on s'est lingala africain. Nous avons m'habité sur tomber la chance. Mais sur tomber la malchance. Ah, yomo a regretté pour une qui m'a les balles à mon délai. Pour ma camouflage au couteau à l'encontre, ah, yomo te voyez, c'est une expérience d'ailleurs. Na munde na mutu mundu bana bapesa bato mukanda avec toute facilité à calculer à bout de bon ça na route mutu mundu donc munde le a bapesa mukanda kutu azam na beso tata la soza beauté soza ni soza lingeza bolingo a bapesa ko vana na bien munde la bapesa sans problème ça na condition ba complication ezate mutu mundu famille d'abord ba rolando na l'hôtel là dans des moments de 3 jours mukanda pona nini boye bonzo ba betesa bolingo. Donc, ceux qui, moi, sont là, les qui nous balent, il faut que tu calme. Le gars, pour la tête, mon candidat, ça n'a rien. Mon balle, ça, vous avez un candidat, mais attends, c'est ça. À créer plus ma cambo, moi, si peut, la famille peut se retrouver. Donc, mon candidat, il y a donc, on a fait sur mon candidat, pour aller, vous avez mon balle, foyer, vous allez bien, pour vous s'occuper de la relation. Si vous conseillez le groupe, c'est le bateau, comme ce bazar, vous souffrez pour une affaire à Mukanda. Et puis, si vous avez un cabal, si vous avez un congolais, vous avez un kanga, puis vous avez un makambo. Pour te dire, vous avez un makambo. Si vous avez un makambo, vous avez un bisote. Vous avez un bisote pour azobanga Mukanda. Si vous avez un Mukanda, si vous avez un Mukanda, vous appelez Mubale, vous appelez Mubale, vous vendez Yomoko, Yokemba Yomoko, Nabana na Yomoko, au matin, vous le couple tous à la bien faux, papa à la maman à la peau, bas à l'éducation à bien. Donc, attends, la père biologique, à vous peut apporter quelque chose dans la relation. Vous connaissez ça rien. Donc, quelque chose à dire, mon tournant c'est ça. Donc, mon canard va banner là, on va le faire mon canard. Pour vous en avoir besoin, vous en avez un partenaire. On peut s'en montrer pas battu. On peut s'en montrer pas non. On appelle ça Bipère et Mafuta na Belgique, Mbote. On appelle ça Roger Mawete. Asko na Angola, Mbote. On appelle ça Hilaire Sitou na Belgique, Mbote. On appelle ça Blaise Lodion le Prince, Mbote. On appelle ça Napete, sommet de sommet, na Katia Basel. On ça Mbote. Merci. Merci beaucoup. Claude Félix. On appelle ça Mbote pas non. Bon, non, c'est bon pour mon frère, franchement, c'est bon. Non, on peut ça en mode la petite frère, Michel, le grand-père à base de là. La petite sœur en prof. La petite mode, pas ça, ce qu'on a à Paris. La Belgique, il a Paris. Et puis, la petite Florie Mignon, neveu Langaï, neveu Langaï, Yves Congolo, neveu Langaï, la petite mode, pas ça à Paris. Voilà quoi. Merci beaucoup. Bandeko balobi bakoma ko regretter R moko ndenge babala c'est ndenge batika basi na bango o ya mindele. Affaire a kozwa mukanda na poto mundele apesaka mutu mukanda avec toute facilité. Mundele na facilité tout mundele kopesa yo mukanda. Sikoyo tant bazova na mindele azo sentir que moi pondu ezo zanga moi supwana ya fumbwa moi likayabu ezo zanga habité na sipe déjà na senazui et donc le repas mondele na zui déjà singaloketu tikanga na kende na kikuluka ndeko na ngai na kikuluka ndeko na nga congolaise to continuer masolo et mama e bisika makambo bandi ndeko regreta makasi azui mwasi
atie mwasi na palais. Alors moi ça la sikoyo tant azana mondele aluki na ngo ya biso le razu ya biso bon. Alors ko se débarrasser na mondele. Mondele apesa mukanda na sans condition sans nini akoma stable na mboko yo pona mondele. Mais atiki muto achake stabilité. Ba obi awa na mboka oyo ko bala mondele eza erreur te. Pour belé babala mindele. On dirait monsieur on dirait vraiment net on dirait soit bali mondele on dirait dans un comité en fait. Donc on dirait ça non kaka moi on dirait ça sakana nanu. Wana millier na biso so même mondele ba moi net on dirait nzokande vigno surtout yango wana. Tango yo kama toujours tiki mondele wana place okei sikoyo ozwi ndeko na yo. Mondele pesa ki mukanda wana sans calcul à calculer même pas que non muto azaboye habité azwa mukanda di. Pour mondele bi que non na mboka oyo pour au sala il faut zala en règle il faut zala na makambo nyos tout oyo zo senga na mboka o c'est-à-dire mboka oyo il faut ba régulariser yo il faut ba pesa yo papier pour banda au sala pour comment retambola calmement et ça mboka bato donc mondele yebi voilà mondele sko yebi te ki makanisi na oyo ye nango zondi yo ki na burke obenda plan ke tala oke lukasko yo bande ko na yo ndeko pa kenda abenda plan c'est pas mondele akomi ko luka se débarrasser na mondele pour ndeko na biso congolaise tango azui atie congolaise na ndako bandeko bana basi ba congolaise bo tenir na rigueur te eza dissolu eza makambo eza vrai ya makambo ya vrai biso lo baka te ke na parti primoko na lo baka pona te eza makambo esalami esalama bato ba makambo na oloba bayebi yango bato bayebi parce que bakulutu ba s'exprimer ba lobinon quelque part ba regretta ya kotika basi ya mama mindele ya koya koluka boisi ya mutu mwindo ya congolaise précisément azu congolaise abandi kovanda bakomaki kutu na po mboka oyo net na Suisse pour vanda wa ya deux fois te Suisse eza deux fois te so sali erreur kaka donc li papo ezolanda kuta kosala te. Alors bakomi kovanda na mondele na congolaise à se débarrasser pena complètement na mondele mais nde bakabo na mondele ye mutasala mondele bakolo mais na ebisi yo batikala en bon terme alobi til lelo basolaka na mwasi ya mondele on lobaki awa biso basi ezalaka biso bokabwani okomi ennemi na ye juré numéro 00 ekomi nde yo mais abi mondele bon basi nyonso te parce que na kati ya basi ya biso ba congolaise là je précise bien eza na basi oyo basalela mutu na bango ayebi ke non ngande naza boye en tout cas na bolingo ipona ngai wana donc nasukise wana mais mususu azozwa pe kaka donc azwi yo mundele kutu te mazwi yo pona yazo mwana neti on dirait azanoka na nzela kwa donc na comité mais ça na basi mususu so azwi so bolinga na ye koyele ko ba vancho te pona ye esuki wana azape na besoin ba betele te maboko moninga bali sepela te ye asuki nde wana ana besoin te ke ono asala ngo match vu ba to ba mona ke non voilà abali te ye azana besoin ke ndenga zo bala wana abali pona libela à moins que ba réalité monsieur Zara et bima mais en tout cas basia malam baza ebele ya bande reçoit congolaise mais majorité pe bande reçoit congolaise baza ko abuser ngeti solo to za ko beta ndeko abali mosi wana et ça dit que et sengi mosi wana et sengi vraiment afongola motema po ndeko mosi azwa doki afongoli pe motema avec toute facilité habité fona bala yo pour y sabende déjà plan ba kei a sali mariage ta babalani tant babalani ba komi parler moko. Alors moi si à Congo ce qu'on a hier à se retrouver dans mobile à se retrouver or moi si ils allaient qui peut-être peu choix na été toloba allez mobile par moi on va fumbo na donc moni pena kitoko et mokolomo mobile ya bonzone moi c'est lingela déjà boule
bomboka oyo mwasi mokonzi pena ya kosakana te mwasi nzo ndalingelaki ebulu mobali ayeka bobu o mwasi abotela incompréhension likambo kuzezana likambo so ni incompréhension botami mbala moko ale mwasi akweya bandi koganga mpo azalaki na zemi zonde zemi mpe ya jo wana te tala niveau tosali mpo opese mokanda epo osala boye un temps zemi mpe ya kulutu na biso wana te mwasi abandolela mbila mbala omonongo ba scénario omonongo neti o meni nango mpona beti yo te nini te mo incompréhension mo ezaka mwa moke ya kosolola entre biso bandi kolela bia alongola perike na motu soki ndenge nini abengi mbila yebisi nango lakisa o yebisi o me nga nasali yo eloko ta nasali yo nini mbila ya ntango mbila ya mobali 100 mètres de parce que soko abeta no 3 mois kaka wana abeta no 3 mois avant ba vérifier makambo abeta no 3 mois ya prison et puis ba yebisa biki no monde ozana mundelu côté na kutu kokoma kate kokoma kutu ata côté wana te kulutu na biso a regretta alobi te taw na zai na ngana mwasi na nga mundele ezalaki boye te mwasi mundele apesa ngai mokanda sans code et puis mwasi yango lelo basololaka lisusu kutu te donc c'est-à-dire abosana ye complètement tala ba niveau makambo yango donc makambo ebandi bandakala yango toloba yo mpo kozala na ka oyo à tout le temps toza koloba à chaque fois eloko eleki tika eza te pourquoi toloba yango parce que soko talibi omonaki or mais oluka nzela moko boye okende osala eloko moko boye mais esimbi te qu'est-ce qu'il faut faire il faut tika bandeko basi oyo bosalaka makambo ya boye oyo boza na motema ya boye obi quelque part conscience à motu bakosaka yango te conscience na yo moko okokosa yango jamais zwana mpena miroir soki ezalaka otala vie passé na yo ndenge ozalaki ntango jo wana osala démarche parce que litoi ezalaka démarche ntango moto azotia litoi ezalaka démarche ntango moto azotia litoi ezalaka démarche parce qu'on raisonne démarche mpe oyo osala na motema na yo quelque part po accorder moto wana po pesa moto wana espace na motema na yo c'est-à-dire osaki mpe démarche omitunaki mpe entre yo ya libanda na yo ya kati ntango otuni yo ya kati yo ya kati c'est-à-dire osali démarche mais pourquoi kokabwana ezalaka c'est-à-dire pourquoi kosala mabe eza na facilité o mabe wana ozosala oyebi teke lobi ekobotela mpe moninga problème ndenge ozomemela ye lobi ekokreele ye mpe problème na motema vi wana babenga na ye na ndako ana shwa te bakateli ye sikoyo ifo ye abanda kofuta ndako na ye abanda kofuta mpe ndako oyo ya mwasi pendant mwasi ye mwa ebeke mwasi asalaki bongo mpo azalaki na moto oyo alingaki yango wana omoni mbangu eza mabe faut ke malembe na vie osalaki démarche na motema na yo mpo kotisa motu wana mituna na bosiko démarche na misala en tout cas nayeba te soki bato mpe c'est-à-dire il y avait pas de bons moments bopasaka na bino kaka donc c'est-à-dire ezali kaka problème sur problème non je crois que avant peut-être otalaki mpe les pour et les contre omonaki ke le pour eleki ebele omonaki ke non makambo malamu eleki ebele ke makambo mabe yango wana autorisaki moto wana aya okota na motema na yo yango wana ofungolaki motema na yo mpo moto wana kota donc azalaki kaka na mabe te alors place bato bavandi rose ezalaka kaka te il y a aussi des moments où il y a difficulté à kosakanate, il y a aussi des moments où il y a moins incompréhension. Il y a moins de moni, sauf que moni moi si to mobali ou yobali azana incompréhension tikaye. Pour incompréhension zali, c'est-à-dire incompréhension est telle marana ba porte et frappant na ba porte ma bala. Incompréhension.
someka kofongola porte incompréhension soki ye asi à koti yeba que séparation na bino ekoki. Alors bandeko balobi eloko e vieux alobi eloko eboma ye eza mfumbwa, eloko eboma ye eza pondu, eloko eboma ye eza ba muntsambo. L'amour n'a pas de frontières. Bolingo zaka bolingo tikalaka wana bolingo. Omona mutu azana n'esprit ya ko nuire moninga. Mukanda ezanini. Yango amoni naza ko expliquer bato ebele. Omoni makambo yo toza nango lelo na communauté na biso. Bato baza ebele. Même basi musu ba ole mibali basala ba mpe makambo. Pona moi c'est blague non mobali waza yipona ye. Asuki se wana. Zone mobali pona ye za na ye calcul akuta na monte. Toyeba ko changer mon muke. C'est important. Pour ni ko sala ndeko na yo mabe. Na bamboka oyo soki oumeli ozana ba preuve na yo na mboka oyo. Kovanda kozela kutu te ki o mwasi alekelo n'esprit te. Kovanda parce que ozana ba preuve na yo. Preuve là que neti biso na France. So c'est déjà 5 ans en France. Automatiquement avec des démarches il faut qu'on batte que maramo ke bo pesio mais ça dit automatiquement au komi ozana mukanda mais yo mongo yebité. Ça dit il faut si ça la démarche luka avocat soko luka avocat ko mema yo tia ko laksa yo ndeni ya kosala. Mais pendant tout ça basi na biso ba congolaise na basi ya mindele selon expérience oyo bakulutu bazanango balobi basi ya mindele bapesa batu awa mikanda avec toute facilité. Na watcha moi quelques vidéos bomona. Je crois que moi son zaki mon boulot place tout zalaki mais on avait essayé quand même il y a comme ka ko tourner mo lo mo amuke. Voilà un peu eloko yo na linga qui n'a partagé na bandeko, c'est-à-dire mukande za na ngwelo ote mukande zelo ota na yebaka te na basi na mibali bana bapesaka bato mikanda na facilité neti la communauté na biso ba congolais. La communauté congolaise bana bapesaka bandeko mikanda avec toute facilité. Je crois que ça j'ai ponanga et puis que mingi za mibali pour moi na moi c'est na do kité mobali a sali effort mobali kuta sans papier ma sali effort azui a pesi moi si wana Jim le moi c'est azui zemi après ba ke ba sali ma solo mais il y a ça na planté il y a moi loko wana pe quelque part et à faux tant on pesa moi si avantage wana quelque part faut ça peut partager retour peut faut ça. Na grand boule. Moi c'est un besoin de ma solo mais na grand boule so talibi mona ki oh mais moi na wana otika loza moi na wana otika loza suna kombo na binuta asuna kombo na yuta et comme ba démarche pour moi na wana changer kombo azonge la kombo na yo moi ce ko ba retard ya makambo. Voilà, bandeko. Ngai na yo betaka c'était. Na yo loba. Donc papa sacrifié ki mwana na opose pour na, c'est-à-dire olozwa opesa kombo na yo, mais mwana zi kombo na ote mwana lati kombo mutu mususu. Nyoso wana osali tala démarche wana. Comme ce mona ngoza facile, ya facilité. Hein? Bon, on a signé zala moins reconnaissante. Zala reconnaissant. On a signé penza que ils ont passé m'souper un ndima que bon voilà, mais la plupart mingi za mibali. Bon on a signé pena moi na ngafa zo kombo intel pona moi si on a zana ye abika. Moi si ngwa biki nzoka nde ya zana boule na yote. De démarche oya salaki na motema na ye ezalaki que non bon voilà alizo linganga bon on a lingaye kaka pour par rapport
so par rapport on azo lingele simbi après na bende na mukila bola na mbetu moko mais na bulu mususu eza mawa mingi ndeko ma benga bisinga bina ngabi grand frère na yepa zana makapo yo kapsu to solo abina grand frère na yepe na minute oyo azonga na vie ya chambre. Combien de personnes oyo azalaki stable, azalaki bien, mais lelo bazonga na vie ya chambre. Combien de personnes? Ba que belé lelo bazonga na bango pena na vie ya chambre. Pona nini? Moi c'est cha nganda. Obi nganda no ga ngona sango. Oyo ga nganda na sango. Poto makambo. So na Kinshasa. Donc, moi, ce n'est pas bima. Quand moi valise na keme, awa yunde kanga biloko na yo bima kende. Pour moi, na mboko basakana na moi cité. Parce que moi, c'est tellement tant ayaki aibaki makambo wana te. Mais tant ayo koma akompe moi si poto. Bandeko basi, en tout cas, soko moni moto moko oyo bozo ki na bien. Jusque-là, bon, qui est bien. Jusque-là, azo solano bien. Jusque-là, en tout cas, azo respecté. Jusque-là, en tout cas. Faut comme ça, parce que Batum Bel Borotam Bolanzela, mon côté, Soboyo Kanité. Sokoyo Kanayango, l'esprit est bien. Faut ça en a deux billes. Avant, c'est des démarches aux osans à monter manayo. Soit pénatan au sondé, à retourner à monter manao bien. Est-ce qu'il faut n'andima? L'andé a pénat moutouana po. Au moins, Hollandais qui était, oui, ben, que non, Moutouana Tamsusu, à ce qu'on a bien été, Zoatan Hollandais la Moutouana. Oye, Bapenza Moutouana, Zandengenini. Je crois que, pour mes belles, nous sommes basés en incompréhension, mes belles, basés en incompréhension totale, mes belles, nan. Et belle, basés en incompréhension. Parce que moi, si tant on va l'youana, ailleurs au sein de la démarche, yako lukayo yako tia auditoi yako tout à motema na yo yo zwa temps ko réfléchir rebelle zwa temps pour koya na ba embuscade ya boyete tali lo bandi ko mo regretter que soka bale soka tikala ndena mosi ya mundele pas mosi ya mundele ko mona makamboti azana mosi na mundele mosi nzo lande ku tuti ya keneti balman mosi na mundele zo landa ka yekaka mais moi, si on peut appeler si mon candidat sans condition, na mairie libala tout sans condition à Zouadoki. Est-ce qu'on peut na qui fait ça congolais au moins à mon on dirait non na comité nous on dit oh comment bala combien. Yango moni il faut que vous soyez responsable de acte posé. Que ba na erreur belé parce que un jour et quoi qu'on rattraper au matao qui ta ba erreur. Et chaparaté berreur et rattrape à kaka oyo sali na vie. Voilà, en tout cas merci na bino na tia boyoka malgré moi son zamo boulot mais bakulutu ba s'exprimer qui big up na batonyo so bazana Basel awa en tout cas bambote na bino sans oublier Zéphirin Moulinfou mbote na yo mbote partout na bino nyoso bandeko yo bolanda kabiso tous ensemble, nous avons d'abord Boyoka, nous avons s'exprimer, après, Tokozonga, tout ça là, d'ici là, portez-vous bien, tout le bien la vie, merci. Bruxelles, Joël Guidjombi, Nakin, Zébris Zapata, Angèle Yasuka, Boavi d'Américo, Manuel Misiple Kanza, Sami Capella, Dolidos Capella. Banzele yango tura Lugwaku baninga tura Naba tete leli Naba suivi se leli Moule ngana leli Se vose nyako so papa na janye Koko waya wapi sengore Kula mambo grand prete diora La famille serre mwana pali Gimicho mwana Geneve Modoko ja franco ferre mwana Paris
Ari Papa, Ari Coco Ferrier, Petit Modero, la Fireze, Cézé Brose, Kabé Amanier, Sissi Selenge, Petit Confiance, Maner Jakreta, Balingi Alire, Charlie Mboyo, Mwana Brisele, Ize, Mwana Paris, Atan Kale, Atan Yere, Atan Nele, et Karambo, Napoyana Kine, Equipa Makasi, Rijana Chiwara, Amigo Cheni Tabwanda, Colonel Freddy, Louvenadio, Pape Terkas Malas, Pape Vaticano, Maria Kitokwe, Jessica Double Porsche, et Mengiezi de Genève. Jusqu'au bout, Chiwa Bantou de Genève, Yakamisito qui a mis son à Paris, André Menga, le frère de Ugi Menga, Mikili Soueblo, Simon Gosbamba, Jean-Claude Mabanzo Mana Jena, Mere Akue Nzela Gimalila, Amazone Papa Wembae, Mere Mase Nzela Koko Wayae, Yo Emegie Dido Senga, Mere Malue Mere Premiere, Yo Alede Lekia Delina,